boni misu makasi boyebi po anya oloba bongo wana siko ndenga kenda ko wanga nange pa makangu ne poso na tiki via réseaux sociaux ye siko anyatanga vérité bana teso akena gauche wangani yo akena droite wangani yo evi na lala na bato yo kobenga tata na vie to mami bali ngala lala na bango evi ba o yo benga papa alors que bana nga mwana mon fils ma fils ma fille na bosani mon fils kutu keba na nga evi bato nga Karina lala na bango yo benga bango ba papa donc c'est mutalali na papa na on sait kaza maman na yo alors keba na maman ma fils mon fils keba na nga attention ba jono zeno ya makoli ko mutu na se ozo yena baje ngala zana pour ma Karine te ngala kokyo boya Karine te famille na nga nyasa ba telemelinga Karine za mwasi na nga eloko na osenga kaka moko atika via réseaux sociaux yo okutanga na via réseaux sociaux yo kotiki sanga via réseaux sociaux yo na nini nona combien na yo dia to sala ki super me boti bana okoko bonde ba ma fils mon fils bon c'est très important babenga en français superme oye les kinyos na valeur neto vandi boy babenga ngo c'est supermazoïdes on a déjà les supermes et puis c'est bon ma fils mon fils quitte là devant moi tika bapel wana ozobenga na sese na bato nanga nyonso naza na programme Karine te ngai aza kaka mwasi na nga me atika via réseaux sociaux nga na eko répondre na réseaux sociaux evi mambolo bana se na kotika via réseaux sociaux te po okutanga na réseaux sociaux ok et puis na kotika via réseaux sociaux te yo boya ki nga pe na landisa ki likolo nga pe na boya yo oublie-moi nini esila raté nini yango zangi kimia vi na yo moko osaka pe musala mbongo na moko ozoko olia na kimia koto oso babengi owangani makangu no Paris koto yo bengi owangani koto ozo makamnyoso bazolo ezangate nani azotuna nani azosambiso za na kimia ngana tindia ko message na réseaux sociaux batelela nga biloko na nga ya ndako okosa kotinda biso maloba mutanya te pa na nga te nga moko na kotinda biloko na neotamtam ekinda Suisse te ti lelo na otinda te biloko na biso ya ndako na nga na ya mwana eza to ana posa nango tobona biso yo lobaki quelle est cette famille ou cette belle famille Rondima? Moi c'est à boyer vraiment boyoka ata na la mobile te esanga ni chaud ni froid pour on a position sikoyi na ngati ozana eloko sikato ko sala nga ono na sala tete eloko ezanga kana mele eloko ngo mai yango nde eloko ezanga poso ki na munoko na matoye partout ici contact donc il y a siko ko ya ko betsa mutemi zate bona position araignée na mata la araignée qui monte donc ça veut dire que on est noté où et ça na motema duku ke ndenge na moni mobali oyo azambali kitoko to lala na sentir ya nga moti na via ba jouer ya sikizate na uti na via ba jouer matambo kana nkoro buka mama tobola mbeto tobola kaleso mama sal kimbiolongo nde makambo na bango tanga wisi donc j'en ai assez de ça en fait ti bo muna na ndime libala po sina sali vinyoso yo bo mun pena libala ngana ki fidèle okoya to changa litoyo lengi sanga ya nini oyebi mam na mona te na vie yo zo mona kala vandi bo zo mona makiki bili oyebi te mam na mona donc na mona tellement trop na sala trop cassé ce que loko me silaka net ya babiso bo mbesi sila bo mona ngaka liboso na ngeza play loko izate ce que penze silaka franchement yanga ero mbesi sila tato ki ba 13 ans et c'est sila nango loko le sila ka te yango izala kaka
mais soki ezalaki ya kosila ke basali yo esili na kilelo boye ndenge nazalaka na elo te eloko te ndenge nazalaka ni dada ni de f boye yaka nzambe asali eloko yango ata basali oyo na ndenge nyonso esila te loko ezalaka mokano na nzambe yango ezalaka ti lelo so ezalaki mokano ya satana kesilaka lokola mai na mungwa neti ngabwe naza parmi bato benge bazala na elo te rien du tout ndenge naza mpe parmi bato ya ba rien du tout otalinga liboso boye oza mwasi to mobali gene rien ezoyebana te mibali bosilamaka bozalaka un peu de charisme ozwi noki mobali no tie en gp mbovandi mpe na mwasi mo akomi motema ekomobetake yango lelo tokosala te mwa mobali banda banda olinganga asenganga nzoto te ezalaka te bilo mibali bokoma olingi mwasi lelo ka lelo olalingi mpe sans préservatif okoza infection te ndeni luneti ngabo inavandi na ndako fidèle babalanga yo kindumba no kyolinga ba makango no ozo infection kuna oyo pesinga na bandakira 6 mois après na suka na kanga munoko pona banga ke mwasi nda sambo ka mobile ya sambo ka te ba cochon. Les amis, nini to bakisa to nini to loba bato baola na ba live ya Karine Mokondi mikolo bayebi ba bêtise Karine aza kobimisa na monoko na ye. 2 semaines passées na saki émission mo awa bandeko boza connecté na MDGD TV et certainement vous vous rappelez. En tout cas, j'ai compati avec elle en disant et ça passe pour une femme. Elle souffrait en elle. Azoka passi mais alukelo nyanzambe bandeko botala niveau Karine azo memela makambo. Récemment ça allait directement hier ou avant-hier, je crois 2 jours passés. Alobi ke Evi azala na bangenze ya niaibo limbisa na ba boxer na ye o alobela o azoloba ndengo wana likangu na ye te ya kala mais papa ya bana na ye s'il vous plaît. Ba vidéo oyo kotikala na réseaux sociaux bana na bakokola un jour bakomona ngo na ebité so bozo réaliser niveau na dégâts. Alobi soki Niabou et Sila Rayende Sila Kalande Kauka depuis âge coûte déjà à 13 ans parce que a salé l'angwa lemba sala tellement lemba que soko limwa de limwa et via keba parce que ye abimana mibali oh ye robier via robenga papa donc et via mwana na ye oh wana papa ya bana na ye mobali ya bala kaye bandeko je manque les mots. Belle famille nini oyo kondima mwana na bango na mwasi ya boye atakutunga mwana na ngato ndeko na ngai na olinga ngote na ondima ngote alobi Evi alobi ke alingi ye me famille ne lingi te mais c'est tout à fait normal. Evi atindele maloba sora lingi ba continuer bima na via réseaux sociaux de raison de ba Evi a fingi ya katani boye bisangai siko boko finga Evi na nini tout ça salaki ba analyse tout bien c'est que Evi alingi na ye te botala mais c'est aujourd'hui qu'on comprend que moi mobalo azaki mal vie et akutu na voice mususu o alobai ka zipaki Evi mbata bandeko bota niveau depuis quand chez nous les Bantous moi c'est beta mobali depuis quand mabala nyonso o basi ba beta mibali en tout cas ba mabala wana eumela ate so benze sali 2 ans c'est que nzambe. Moi j'ai une tante à moi o ba bato ba bota makala ba makasi na bango ya nzoto. Elle a été répudiée 3 fois. Mibali babala ki na mbongo mais répudiée 3 fois parce qu'il y a beta ka mibali. Mobali moko te biso to mindele te mindele so azana saba émotion na ya zipoli mobali mbatale piao oka mobali pa ko bondela après bandolela so oui chez nous les Bantous ça passe pas mais elle était très à l'aise ya koloba ke mko mususu la musa Evi na sa pongi soka sala ki soki ni na zipola mbata asa très à l'aise. Karine boyete ya boyete ndeko nanga vraiment personnellement na comprendre ye Bible zolo ba derrière toute chose il y a un esprit. Na monde spirituel Lazare ezalaka te. Kota l'origine ya Karine selon témoignage ya mama botaye ndenga zuela ye ba mambo yo eka musanga te. Yango bo monta na sala émission liboso na lobaki Karine
alukelo nya nzambe sino te bondimela ngai bando ozalaka boye mibali banda koyaka kaka lokola tourisme na musée bakoti bavisite ekeko ya Stanley babimi bake na bango et toute sa vie elle sera comme ça, ce qui n'est pas du tout bon pour une femme. Nzamba oka Karine ma a se ressaisir et pas nzambe trop tard ezalaka nango te. Nzamba capable yako transformer, yako délivrer pe akopesa vie ya sika. Toyebi lisolo ya femme samaritaine na Bible. Et je me rappelle quand on appelle ça un message pour na bandeko bato barando. Je crois plus ou moins 2 ans passés bato balanda ngo baebi. 2 ans te kokite je crois ba 1 an et demi. Na lobara eloko pour na Karine. Ke nzamba obenge femme samaritaine. O bato nyonso babwaka baboya bafinga likolo etamboleli mabe. Mais mokolo mo sona fungola monoko bato bayaka vers ye. Karine Mokonzi. Le sambo na ngezaka se ressaisir. Nzamba sale grâce à bongo la motema. Aozala instrument monene na royaume nzambe. Sans cela il n'aura pas pour sa vie. Ata bino moko. O mwasi ya ndenge nini vraiment mobali nini yango. Arondima to pa kolinga vana na mwasi ya boye. Bandeko naza na maloba te bino moko boyoki. Babiloko ebimi awa, je sais même pas nini naloba. Et nakotika bino bandeko bo nangana loba nini. Bo comprendre kaka déjà bandeli na émission kuna pesa bino mbote te bolimbisa parce que nazali tellement na se choc na émotion. En tout cas bolimbisi po nango ba mbote na bino. Ah ngaye. Moi, c'est la grande dame peut-être dans Banois, les bosseurs Hollande, émission de la chaîne. On est plus pour un conseil qu'au conseil baïke par rapport à la vie au Mokilo na Mahambunango. Et nous sommes vers la fin. Toi qui te peux s'en demander sur Karine conseil vraiment boété. Chez nous les Bantous pas comme ça. Pas comme ça. Vraiment Karine, répands-toi dans ta vie à Jésus. Capable de refaire histoire à Sikanayo. Ma Charlotte, akata apenda ba lien abondela la mawanzambe parce que malgré oya sala azungolu lelo peut-être servir nzambe. Mais ce kota la mekumba o babenga ba pokasi. Pona batu ba ebité, maman na Karine a sala témoignage eningisaka réseaux sociaux et tumbara Zaïre année passée abeta lisolo koma bota ba Karine 5 je crois. Mutna tata na e et Karine aza mwana suka azwa na mai tant azo akiko linga mobile abatu donc papa vie mokonzi et mabota sopeza ke okanga masuki ndenge nini so akeno ko simba kisi soki nini akeno so Karine na mai po bota Karine yango bomoni Karine et batu babenga ke sirène batu baloba zandoki ba master na ye o bazalaka na ye na ekirimo ko baloba mo ba mambu mo boyebele ya ba somo po na ye c'est vrai bat bazwa onka na cadre randwa ata musuka ponde ba yoka na raté mais bande ko bible sur le banga c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Karine tobi di solo ya tigre ya mwana ya tigre o Karine alobaka la tigre ke ozotikela mwana obeta Adam nanga o mwana salaka crise na maboko na ye et récemment azo réclamer biloko na ye o atikaki na ndako Evi alobi biloko na ye wana basala kuto errete muto komeka kolia yango amona maambo na ye fo bakina koluka ngo na bandundu parce que bayebi ete Adam na ete bayebi te ya zana en fait bamangala moa makasi déjà ola ki sa batu que non c'est comme si azalara mutu ya mondo ete donc c'est compliqué les amis peut-être batu musuba ozonga que nota musu sezana nga maloba faites très attention hasard na mokilo ezala te mais solution pour ndeko na biso ezaka bongola motema les amis en tout cas solution na vie ezanzambe toi qui au son de ma voix quand on a lobaki l'autre fois relation amoureuse au simbate ou que l'on nzambe mibal bayara bakendaka senga nzamba révéler aux vraies causes pourquoi parce que le monde ba tout le ba Karine généralement en fait baza est belé généralement ce sont des gens qui sont manipulés par des esprits yemo peut-être à se rendre compte c'était yé pour na mona que non anormal ba mamazo lobana wazo sala
c'est normal. Mais en réalité, c'est normalité. Et beaucoup de gens sont comme ça. Caractère, comportement, ils sont influencés par les esprits. Soit à côté na mobali, aza mwasi malamu aza bien, mais tant qu'on communique na mobali bala, a commis na ba impolitesse moro notoire, mobala kokita ki. Yemo azoye bate ome. Na sali elo côté, non. Ba mambo bozalaka trop et belé. Ya on a le baki yaya, mibali bayara bakenda luka nzambe. Eza mibali te basi kate bana ba problème, il y a aussi des hommes. Ok, yemo aye baraté pourquoi basi bayara bakendaka et pourtant a mobile mabete. C'est Dieu qui connaît et où est caché topé où mis ce monde raté. A révélé vraiment qui tu es, ton état d'âme, ton origine. Qu'est-ce qui te manipule? Ni les autres tambolate na vie na yo. Enfin qu'on comprendre. Bandeko, quand on a c'est par ici que je vais clore. Tout continue koyoka ya Karine. Et puis tout le monde a de bonnes choses à vous. Merci. Au revoir. Attends, la mobilité et ça a ni chaud ni froid. Pour on a position si vous y l'angati. Vous avez l'eau si kato ko sala nga on a sala tete. Et l'eau ils ont na mele l'eau kwa ngo mayango. Nde l'eau ils ont. Pour ceux qui posent na munoko et na matoye partout. Et c'est kota. Donc il y a siko ko ya ko beta mutemizate. On a position araignée, na mata l'araignée qui monte. Donc ça veut dire que quand on est l'autre où il s'en a monté ma doukou que les gens n'ont pas mobile yo azambali kitoko to lala na sentir yaya ngam na tina via ba jouer ya sikizate na utina via ba jouer matambo kana encore buka mama tobola mbeto tobola kaleso mama sal kimbiolongo nde makambo na bango tanga wisi. Donc j'en ai assez de ça en fait. Donc si bon na ndime libala po si na sali vinyoso yo bon pe na libala ngana ki fidèle okoya to changa litoyo lengi sanga ya nini oyebi mam na mona te na vie yo zo mona kana vandi bozo mona makiki bile oyebi te mam na mona. Donc la mona tellement trop na sala trop cassé ce que l'on comme ici là ka net ya babiso boy mbesi ici là bon na ngaka liboso na ngeza plat eloko izate ce qui pende ici là ka franchement yanga ero mbesi ici là tato ki ba 13 ans et c'est ici là nango le rôle ici là ka te yango izala kaka mais ce que zaki ya ko si là ke ba sali yo esili na kilelo boy nenga na zana ngane lote eloko te nenga na zaka ni dada ni de F boy yaka nzamba sasa lelo kwa ngo ata basali ona ndenge nyonso isila teloko ezaka mokana nzambe yango ezalaka ti lelo so ezaki mokana satana kesilaka lokwa mai na mungwa neti ngabwe naza parmi bato benge bazala ni lote rien du tout ndenge naza pe parmi bato ba rien du tout otalinga liboso boye oza mwasi to mobali gêner rien nazo ezoyeba na te balbosi la marabosa un peu de charisme uzino ki mobali no tie en GP mbo vandi pena mwasi mo ko mutime ko mobete ki ya on lelo to sala te mo mobali banda na olinga nga singa nga nzoto te ezaka te no mi bali ko mo lingi mwasi lelo ka lelo la ligne pe sans préservatif aux infections tendini aux infections tendini luneti ngabo na vandi na nda ku fidèle babalanga yo kindumba no kyolinga ba makango no aux infections kuna ali oyo pesinga na banda kira 6 mois après na suka na kanga munoko pona banga ke mwasi nda sambo ka mobile ya sambo ka te ba cochon. Franchement mokonzi aza sukaina. Evi boni misu makasi boyebi po anyolo babongo wana siko ndenge akenda ko wanga nange pa ba makangu ne poso na tiki via réseaux sociaux yesiko anyatanga vérité yebana te so ake na gauche wangani yo ake na droite wangani yo evi na lala na bato yo kobenga tata na vie Comment mi bali ngana lala na bango evi ba oyo obenga papa alors que bananga mwana mon fils ma fille na bosani mon fils kuto kieba na nga evi bato nga kari na lala na bango yo obenga bango ba papa donc c'est mutalali na papa na on sait kaza maman na yo alors keba na maman ma fils
Mon fils, Keba. Keba Langa. Attention! Bah, je vais ma curriculum Muktuna se. Ozo yena baje, ngana zana pour ma Karine te, ngana kokyo boy ya Karine te, famille na nganya so ba telemelinga, Karine za mwasi na nga, eloko na kosenga kaka moko, atika via réseaux sociaux yo. Okutanga na via réseaux sociaux, yo kotiki sanga via réseaux sociaux yo. Na nini nona combien na yo. Dia to sele ki super me boti bana, okoko bon débarras. Hey, ma fils, mon fils. Bon, c'est très important, en français super, mais les quignons sont à valeur net au vendiboui, c'est du supermazoïde. On a déjà des super, mais et puis c'est bon. Ma fils, mon fils, quitte là devant moi. Tika bapel wana ozobenga na sese na bato nanga nyonso naza na programme Karine te ngai aza kaka mwasi na nga me atika via réseaux sociaux nga na ko répondre na réseaux sociaux et vi mambolo bana se na kotika via réseaux sociaux te po okutanga na réseaux sociaux. OK? Et puis na kotika via réseaux sociaux te yo boya kinga nga pe na landisa ki likolo nga pe na boya yo oublie-moi. Oublie-moi nini style raté. Nini yango zangi kimia vi na yo moko osaka pe musala mbongo na moko ozoko olia na kimia koto so ba bengi owangani makangu no Paris koto yo bengi owangani koto zo makamnya so bazolo ezangate nani azotu nona azosambiso za na kimia ngana tindia ko message na réseaux sociaux batelela nga biloko na nga ya ndako okosa kotinda biso maloba o mutanya te pana ngate ngamo na kotinda biloko na neotamtam ekinda Swiss te ti lelo na otinda te biloko na biso ndako na ngana ya mwana ezato ana posa na mo to bona biso yo ba kyo. Abonnez-vous massivement sur MDG TV Mafuta Sika, moi c'est la grande dame. Partagez, likez, commentez. Et faites la diffusion, surtout activez la cloche pour ne rien rater. Quant à moi, je note mon Nimbala Sima. Des bonnes choses, merci, au revoir. Je vous aime, God bless you, bye.